Lisa comment ndenge azo maltraiter Belle-Vie. Belle-Vie longwe ndako na bango atiki kutu ndako na bango kimia akena ya sa ba vie na ye mususu akeva ne pa maman ya biso étoile. Mais tout le monde dit comment maman Léa na maman ya biso Lisa balandi Belle-Vie tie na ndako ya nani ya ndako maman ya biso étoile. Après avoir kobima na mwana maman Milo omaka yeba ite ke mwana maman Milo ana bota. Après avoir kobima na mwana maman Milo kobenge ba chéri ba bébé makambu tout wana omaka yeba ite ke mwana. Bonjour, bonjour, bonsoir, babi, ça dépend de R et puis ça dépend de pays, place tout vos amis vraiment. Tout au bazar Kalibakou ya Kolanda, bien qu'officiel en tout cas, merci beaucoup Nabino surtout au Mabolanda Kangai, merci Ndamba Pambola Bino. Là je dis un grand merci à ma maman chérie, Belle-Vie Kondi la patronne, notre autorité morale, babi maman c'est ma qualité tout on a surtout vraiment donc pour une de l'écriture. Tout montre on a surtout vraiment ils ont qualité na vraiment besoin de bino surtout na boti kele kamutu. Là je dis un grand merci à Odette Lessa et pourquoi pas Odette Lessa maman na Leuciline et pourquoi pas je dis un grand merci à Uren Kialuta Motema Richard Mifile sa Motema ya papi Nadine Kialuta 001 aïe moi moko bien. Nadine Kialuta là je dis un grand merci à Karine Izanga aïe maman française merci beaucoup à Joséline Kialuta et pourquoi pas je dis un grand merci à Excellence Joël ici le million et Fondation Guy Doutongo merci à mon frère Tito da Costa Jean-Paul Kapinga et pourquoi pas le roi célèbre Christian Ngoma Balobi agent César Moko Adage Lubanza de Turquie Luanda Kinshasa Rose Mengi Armeline Tumba et pourquoi pas je dis un grand merci aussi à Christian Zarko, Gloire Digitale. Vraiment, merci beaucoup d'avoir abonné tout au vraiment bien officiel. En tout cas, vous likez, vous commentez. Et ça, on a bien de jolibilité. Tout le monde qui premier épisode, na biso et a fille mère d'Engezoleka. Et puis, tout le monde qui deuxième épisode, na biso d'Engekoti. Tout le monde qui troisième épisode, tout le monde qui quatrième épisode, tout le monde qui cinquième. Maintenant, tout le monde a sixième épisode, na biso. L'autre, tout le monde a septième épisode, vraiment. Babi. D'abord, merci beaucoup na pasteur de la foi parce que papa, babi, no bayo kakabana malamu nde, bazwaka ya malamu ya mabe, batika. En tout cas, papa, merci pour la journée à lobby d'Enge Zaraki vraiment. En tout cas, merci beaucoup, papa, merci vraiment parce que pour la qui papa na yo et pas ba comédien et pas ba journaliste, babi bano baza mato ya koyoka bayoka, ba baza mato ite batika na bango. Oyo lobaki nga na zwi. Oh moi le bakinga la suis non yoka et puis merci beaucoup na mona ki ba maman belé bazaki wana ba maman Karine pala balelaki ba maman Belle-Vie Kondi balelaki ba maman vraiment bazaki wana ebele balelaki mais lelo eloko moko kana ekoluba d'abord biso vraiment toza na posa moya koluba loba mingi te biso ezaka ke to sala ba analyse ya film na biso. Tout le monde a filmé, tout le monde Omar, comment ndenge auti ko tolo benga ko sakana ndenga sakana mwana maman Milo. Après avoir kobima na mwana maman Milo, Omar ayeba ite ke mwana maman Milo ana bota. Après avoir kobima na mwana maman Milo ko benge ba chéri ba bébé makambu tout wana Omar ayeba ite ke mwana na bota. Ayeba ke fi wana bota. Après avoir ko sakana ye atikiye asimbi nzela abwakisi mwana bato. Te comment on a sous ngambo na ya Lisa comment ndenge azo maltraiter Belle-Vie. Belle-Vie longwe ndako na bango atiki kutu ndako na bango kimia akena ya sa ba vie na ye mususu akeva ne pa maman ya biso étoile. Mais tout le monde dit comment maman Léa na maman ya biso Lisa balandi Belle-Vie tie na ndako ya nani ya ndako maman ya biso étoile. Pour nini ke ba bisa maman étoile abenga na bela po bela arobima na papa Alain. Pour nini papa JR Lisa akeko yebisa mama na biso nani akeko yebisa mama na biso oyo nani mama na biso le yake bela za ndeko na été pendant tout ce temps au papa na biso JR azwa la pato na vanda kana ya bokola kaye
oyo le ayebi ke la patron aza leki ya papa na biso JR mais Liza tellement ale atondi bayebi se zwaka sani no longola nika Liza tellement aza madame makoli ko amesa ko nika sani te akosa musala te akosa eloko te donc belva ko ngolo banete ke Liza zwa sani no nika abimisi ba propos mo Liza lobi okuta eza comment eza dinte ya koloba amona ngoka moite ake ko vandisa mama na biso le ya Paulo balakene le na le amoni kutu belvi wana azaka ndeko na biso te tala niveau ki mutema mabe oyo mwasi ya batu azaki pokolela ndako wana ezaki belvi makambo to yaki belvi asokola bema papa JR alamba makambo ne tu male ya kutu mona ata mukoma na cuisine te bela alamba pe biloko Liza lie nzoka Liza muta keto alingi belvi na bolingo solo te ba jalousie ya bongo foto tika na ngambo mususu tomoni kota ba Pierrot na ba bobo tomoni koma ndenge papa na biso pasteur patron pasteur Serge ndenge azotelemela bobo akoki kobala mwaso ya bota te donc ndenge na biso ya mwasi mimi ya bota pasteur Serge donc papa na biso pasteur patron Serge aboyi bobo abala fille wana bota yabite bandeko bobe kotela ngango na ba commentaire fille oya bota azo mériter mariage te fille oya bota azo mériter bolingo te fille oya bota azo mériter nini oyo confiance te fille oya bota aza na droit bolingo te aza na droit muta linga te kaka pa bota eza passe s'il vous plaît en tout cas to consommer film to kota na Belleville TV to kende ko s'abonner ko liker ko commenter l'émission vraiment et ça na bino ba bien bande ko tout ba ko bazo commenter émission na Esther bon comprendre que émission wana eza émission kala émission eza émission kala ça fait 2 semaines maman Esther na ko tiango lelo akotango lelo mais pour la mona ba commentaire mona suka kimia oui biso ni tout na posa kimia to lingi vraiment kimia ezala yango monique na komi ata na ba commentaire et pas maman Esther que émission en émission kala ça fait 1 semaine déjà s'il vous plaît boteni nga rigueur te pour émission en émission kala so bolanda ngo bomona ke ezana makambu ya yams nde to lobela ça n'a rien à voir kuna makamba présent pasteur de la foi et ça yango te ça vraiment mission yakala déjà ça fait 1 semaine bango le bakoti yango lelo yango moi na komeli pe maman na Esther soki moi izali akoko supprimer mission na mais moi pas supprimer ngo so yate parce que ezotala makasi mais na ba commentaire ya bato vraiment s'il vous plaît Monique botenir nga ma regarder parce que la famille bota to lingi kimia oui nga pe na famille bota na lingi kimia pour rankina na ngona tina te to mona mama ya biso Belleville na tondisima ya misu bota ndenga leli mutu oyo akolinga kimia mutu akolinga kimia te mutu oyo akolinga za ne sans foutiste bonga bomona nga ya te bonga bomona nga tanisama ya misu te bonga bomona kutu ba passeur de la foi a bané koloba bonga bomona nga kutu tana ngoyete mais tellement zalaki na kati ya prière tellement yebi ke ngana ndeko nga to sola te yango bomona participer ki na maloba na yango bomoni etangisa ki ema ya misu vraiment s'il vous plaît boteni nga rigueur te na ndeko na bino na leki na bino na ya na bino na mama na bino kote ya bana na mama kote ba ya na za leki côté pe ya baleki na ngape na za yaya donc vraiment boteni nga rigueur te pour l'émission wana vraiment na sengi bino pardon famille bota partout place tout bozali pe na mona ba commentaire vraiment famille bota toza batakimia s'il vous plaît émission wana eza émission ya kala boteni nga rigueur te na bonne libre na bolingo nzambe vraiment merci beaucoup na baima surtout au bazo consommer vraiment film en tout cas là on senga bino consommer film na lingi vraiment cette fois-ci na lingi to koma ta na ba 18k ata plutôt na lingi to koma na ba 150
7e épisode de Kota Lelo, s'il vous plaît, vraiment, commenter. Biso zaka film. Il faut vraiment famille bota, il faut bien la distraction parce que nous sommes autour des cabos, ils ont qui distraction. Cette fois-ci, tous en attend qu'on réponde à mon tout. Oh, ils ont le nécessaire, ils ont film na biso. Film ils aussi, là, ceux qui filment ici, tout au monde a film il y a Xi Péchant en abela, ceux qui ont ici tout au film il y a papa na biso et l'ombe ou ya soda. En tout cas, bon consommer film vraiment, il y a qu'on liango na lu tout au liango. Aux en bureau, aux en métro, aux awapi partout, aux ali la place tout aux amis. Donc là on a vraiment film, on a une histoire moka bien. Et donc ça s'appelle les sons. Na biso ba fille aux qui est au beau avant ba mariage. Pardon, et ça là ba film sous son monde qui ami bota, mais ami tiki donc ami mona qui yene aza bongo aza donc aza kuto ata na nini te. Azako atteint la valeur de sous-souté. Mais c'est pas dit que comme on bote aussi de valeur. Non. Ce qu'on bote ça ma valeur na yo. Nga so na bisi binu na bisi binu ke na mwana moko na pesi na aja mwana nga bakonzi mate. Mais na bi ko sima nzoto nga parce que c'est pas dit que so na boti na komi film moko bo légère na komi mutu tout nga sakana nga. Non. Ozomona yango moni bela ote ya biso kuna en tout cas bo consommer film et ça vraiment ngala bino ba bien. Merci beaucoup na batutu o bazaki vraiment libaku ya kolanda nga boza tellement belé vraiment Nenen Tibi la présidente Doris Mwambani Kisoka Ozimboui international Kabobo. Un grand merci à tonton Grâce Rabinique Pams de Brazzaville. Merci à Miss Margot la patrona Patiti Tenge. Et merci aussi na bandeko tout wana vraiment au bazaki mieux placé à kolanda émission. En tout cas merci beaucoup vraiment na bino tout chana banaka ya motema Rodrigue Bangala Johnny le Aquarium babi kilo ya Congo Sifabel ainsi que na bandeko nanga ba collègue nanga tout tozami na bango bamboto na bino belé tukutani à la prochaine occasion. Bye bye.